Na événement wana billetterie eza ouverte, billet eza toujours en cours ba sombango. O lié bon matakutu bo loba tabo se polémique akutu pour na kombo ya faire pour permettre ba somba billet. Mais bo sala yango te. Bo so sala kana polémique ya kombo ya Gims Fali. Batu ba sala bénéficiaire eza ba warrior eza maître Gims. Pour maître Gims eza de maître Gims. Fali pe de eza de Fali. Mais siko eloko faire azo sala wana eza pour honneur na biso ba congolais tout. Ndazo beta le 4 avril wana. Siko bo sa focaliser na yango te. Au moins, on a très beau mi na ba distraction pour rien. De beaucoup mataka ba live boy pobo lobaka bon maître Kim non à un certain moment il faut arrêter. De toto lobaka no boza suba goloate. De 20 000 billets ne silinante. Non, et si la kempiana et si la te événement etikali au mon événement auto zeli la pena au batu ba zeli la to banana na ya fali te to banana na ya faire après to kena o fali. Mais au moment où événement ya faire les kinante Kalaming était là déjà 3 mois 4 mois 3 mois déjà ou 2 mois événement déjà ils sont coca mais au lieu bo lobela yango au lieu bo lobela pena yango bozo lobela yango te bo komi focaliser kaka makambo ya Gims makambo ya Fali makambo ya siko au juste boza suba goloate et ça m'a bé faire ça patrimoine faire ça musicien munene bo soutenir à un événement ya munene bo longwa na distraction bo longwa pena na distraction voilà. Voilà, mère, maman Lopango. Oui, na mataki parce que na mona ki ba golo ba mataki na tike ba oswa na ba nini na moni na ngango normal. O eza polémique ba musicien ya ki na tout à fait normal ba attaquer nene ya ba golo pe ba attaquer ma peut-être en tout cas na ndota la ba onka na ki na scène na mona ki ba golo pa na peut-être ngabi bo nene aza capable de se défendre. Na moni pe ba kena ba on peut bien mutu pas siliki azate. Elonga na mataki ta na moni Hiroshima mati abandi mbala moko attaquer na ba wesh na o français comprendre tenga ben non ngape fona mata on a mata ki en fait amla bino ba M23 na za page ndebo mona ngaba na za page na polémique na moto na taka moto tout na kata page nga même live fo eza na kata page na ngai na za M23 na M23 je n'ai rien à foutre avec M23 nga za page moto nyosa kota na page na nga que tu veux ou tu veux pas na kokoti so na ko puis en même temps na za kawario en même temps na za bakuku bisous bye bonne nuit. Merci beaucoup. Dans ba mutache des autres des années Hiroshima parce que Hiroshima pena à respecter ba norme tout ça la gala éviter. Ken piana omoni et logo kamusanga. Omoni aya achaki date na awa. De aya waza ni congolais ba golo ba mo soutenir ba mo comparer na Fali. Au moins, à un certain moment, tout ça va congolais tout peut s'en idée. Ils ont commandé qui peut-être à répondre. Te nga nana besoin te nga nana mutamutute naza naître naza pena naître na mutamutute. Au contraire, nga na zolo ba makambo yo po sunga bango ba longo na ba futilité. Nga nana besoin ku ya ozala mutamutute. Nga na mutamutu nyonso. Ba somba nan ba bien parce que Nini ba bete eza 20 000 places eza muke par eza 20 300 places na 20 300 wana il faut basala yango sold out il faut réussite totale ezala ce que ton bon mi kota na ba distraction oyo ce que yebisa na bénéfice na bango ezani net bon Gims ça la polémique na Fali bénéfice ba golo ezani entre non to lobela pa entre nous bénéfice ba golo ezani na makambo pour Italie bango te Italie ka ba Guario na Gims ou biso ba journaliste nde toko pesa idée biso toko kata makambango biso tozo déplorer et loko tozo lingande te to lingite makambo ya kofinga ba para to lingite ba vie privée to suka na musique point barre to suka na musique mais au mona ke bato bazo alimenter débat au makasi bato bazo alimenter débat au makasi zo salanga pasi ezo salanga bien te na omona ke faire un événement ya munene o biso tout zela biso tout kozala et ça bakola mais c'est pas normal et ça la ba chroniqueur proféré musala na bino eza ya ko promouvoir artiste asana ba œuvre asana événement bobima na distraction haute bobima na yango eza bien te o mona mutu so bakalori na kota te nazoloba awa lokola mutu ya batutu nana besoin faire nana besoin Fali nana besoin Gims nana besoin héritier ba wera ba batutu
to ana besoin na bango mambe kele bien polémique oyo na ministre ezali kelemba elie fali na gims totika bango na polémique wana bacontinue baargument kolobela ezali so ye gims abeta stade de France fali mpe aobeta stade de France donc toko compare gims abeti yu arena une semaine fali abetango ata mbala moko na donc on aura des idées oyo tokolobela ozo comprendre de baargument ezali alors na kati ya makambo oyo bakola bozala vraiment mwa musika nano botala ngo na mwa musika bozela événement eleka boya koloba le Ok, plus important c'est ça bakali kokende te tozwa parole ya ndeko na biso le méchant likolo comme ça mwana azela apesa mpe argument na ye mwa moke par rapport à conseil opesi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir papa. Non, en tout cas, ce que Bakali a dit, il a raison. Hein. Les Gaulois, on sait, c'est des gens qui sont faibles, qui sont en manque d'arguments, ils savent pas comment valoriser leur artiste, donc ils vont se cacher derrière d'autres artistes. On l'a bien vu avec Ayana Nakamura, on l'a vu avec Gims, on l'a vu avec Jules. Ce sont des gens qui sont faibles, on voit comment ils galèrent à faire vendre leurs billets, jusqu'à ce qu'ils font des associations, des cotisations, une salle à 11 000, soi-disant, par exemple, au Bondo. Ils n'arrivent pas à vendre 5 ans. C'est des gens qui aiment que parler, hein. Comme moi, à Bordure, il est là, au lieu d'ouvrir son live, faire des promos, il vient raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Les Warriors, eux, bientôt, ils feront leur sold out. C'est leur deuxième date. Ils sont dans le bon. Nous, on est là, on attend Eric aussi qui vient de mettre sa date. Mais ces gens-là, ce sont des profiteurs, des gratteurs de buzz. Ils savent pas, ils voient pas comment coller Fali. Ils voient qu'il les a distancés, donc ils vont se cacher derrière Gims. Et ils pensent que ils vont profiter de ce buzz-là pour remplir leur concert. Et surtout, ils pensent que les fans de Gims viendront les appuyer parce qu'ils galèrent. Attendez, ce sont des Européens. Vous croyez vraiment que Gims, il va se prendre la tête à partager votre leader? À un moment donné, quand vous avez des tontons promos, vous les laissez dénigrer la femme de Fali, les enfants de Fali. Mais quand ça vient à vous, vous commencez à faire les grandes bouches. Parce qu'on sait que Ferré est irresponsable. C'est réel. Ces enfants, ils sont là en Europe, frère. Ils arrivent même pas à s'occuper d'eux. On voit même pas des vidéos de lui et ses enfants. On les voit pas. Mais vous venez coller Fali, frère. Fali, il est loin. Fali, c'est un avion de chasse. Ah oui, vous êtes une mobilette. Mobilette encore, c'est pas mobilette à essence. C'est mobilette où tu pédales. T'as vu, tu galères à démarrer. Les mobilettes de 1880. Vous êtes loin, vous. Vous avez pas le niveau, les frères. Vous avez voulu mettre la pression à votre artiste. Vous arrivez même pas à remplir une salle à 11 000. Même faire 5 cas de vente, vous arrivez même pas. 20 000 ou 11 000. C'est 11 000. C'est une salle à 20 000. Mais là, pour l'instant, on leur a laissé la moitié. Même pas la moitié, ils arrivent à le faire. Et en plus de ça, c'est des gens qui chassent des fans de chez eux qui font des promotions, mais qui vont faire des maraudes, se balader dehors pour attirer des fans de la bonne mélo. Mais quand ils voient votre comportement entre vous, vous pensez que vous donnez envie aux gens de venir assister à vos concerts. En plus, vos concerts, il y a ma tanga. Les gens, ils vont dans des ambiances pour s'exciter, t'as vu, pour vivre de la bonne musique. Là-bas, c'est deuil sur deuil, frère. On retrouve des capotes, frère, dans les toilettes. Vous pensez que les gens, ils vont venir regarder vos... les gars, consolez-vous comme vous voulez, mais on verra le 4. On sait que le 4, vous allez pas le remplir et vous allez rien vendre du tout. Au lieu de venir profiter du buzz de Fali qui vend ses billets et Maître Gims qui va faire sa tournée en Afrique, vous, 2025, vous avez rien fait. 2026, vous allez rien faire. Vendez vos billets au moins que ça soit bien pour votre artiste. Parce que vous êtes la honte de votre artiste. Vous lui avez donné tellement de noms que quand il passe dans des reportages, dans des émissions, il sort 46 000 noms. Il pense que vous êtes beaucoup. Quand il met une date, une salle à 20 000, il vous donne une espace de 11 000, vous n'arrivez même pas à le remplir. J'aurais honte à votre place et je ne mettrais même pas dans des panels faire les beaux, faire les anciens. Mon bondo illusoire, là, les frères. Et j'espère que dans Bercy, il rentrera avec la chanson Amour illusoire. C'est tout ce que vous méritez, vous. Des fans illusoires, des fans virtuels. Vous êtes des tintins. J'ai honte à votre place. Merci beaucoup, mon frère.
Nouvelle génération, vous arrivez même pas à vendre des billets normalement. Vous êtes encore en 2000. Eh, vendez Bernice. Sacrifiez Bernice, les gars. Non, arrêtez le nom de Bernice. Arrêtez le nom de Bernice, s'il te Je plaît. vais pas arrêter le nom de Bernice. Bernice, Et d'abord, on va va sonner. sacrifier Bernice. Ken Piana. Moi, mtoto loba oyo. Iza mutakulutu. Ouais, je suis en Wérasonique, frère. Kangana mikono no. Kangana mikono Ken. Ya lobinga la vani kalmi. Omoni toza avec hypocrite. Omoni bakali tanga zolo bakeno azapona mutinyo surtout. Na concert à Kofi abeta concert bakala ke bar komela ake komela masanga na bar. Akela concert à Kofi te poani. Tanga zolo bakaza pona ba artiste yo surtout. Kofi abeta concert, muto Kofi amema na poto. O bakala ke no la ta chemise ya bien patola bien na poto. Akena concert na tendeni. O lelo Kofi bakala bakaza pona ba artiste yo surtout. O ke no bakala na kin. Ala to jina cher ta ko la ta jina cher na poto. Kofi abeta concert bakala mela masanga na bar. Faire abeta concert bakala. Tenga naozela pena silisa. Nene atika naozela pena silisa. Voilà. Faire abeta concert bakala kenda. Faire abeti concert bakali muto libuso kolonga na plateau, faire abeti do o abeti wika. Faire atie ING bakala sa les vidéos, sa vidéo na nzela. O bazu configuration ya dika. O totika kozala hypocrite. O makama games oyo etali même pas biso. Bangonde balingi ba ya bakocha kombo ya bagolwa. Est-ce que ba live nini yo moni bagolwa? Bagolwa ba na live ba lo ba makama games na rando. Tango makama kulutu e banaka ba warwana bana ba bakaliti. Ba kotela ba sanganati. Lokwa ba spiritas ba zara bango 18 personnes, tout staff héritier. Basangana batama Wérasonique. Kosanga bagolwati, kosanga la ferreti. Est-ce que tu to loba? Makam oyo, makam wa games etali biso te. Bata fali, ba finga papa Junana biso bagolwa etali biso te. Et bakala bata sonde bosoko tango na bapane. Non, Ken Piana, l'accent place nini na live nini na partie ne oyo kinikeno bagolwa bakoti. Makamona etali bagolwa te. Bakali siko azolinga ya akole bagulwa na kacha makama po bagulwa baloba tozala clair bakali nda linde tali bagulwa te mais ba communicateur affaire net ba gouve ba tonton non raison congolo même directeur communication ye pas zo ta kochango balobi bagulwa bakali non les méchants laisse les messieurs la parler. Nan bakali alobi tika lobati bakali ya loba na bagulwa po akocha ona kachi po bagulwa loba biso to lobate bosa ba bêtise na bino o bino bo finga Junana bo finga Gims o bino bo se présentaka keno na mokile tondaka bino po bakali lelo baso maye na mongo muke po kuma lelo kuma wario na suna $500 akoma wario ozolanda lelo ndisiko akomu koya oloba keno aza pona ba artiste surtout bakalo kenaka ye ja faire te pona ni bakali yo mutasaka ba faux capa ya kwa sa faire ti tango faire misa date mbamo ya ING bakala sala vidéo ti au public bazu wika faire à sali boy je te joue en hypocrisie ta on a besoin na binote pour la promotion on a besoin na binote pour la promotion ndeko ko sala tautologie te chité batu baloba bakali oloba kinga nga vana kalme te na oloba pete na yeso ka ko sala tautologie te mais c'est ça le problème chité batu baloba botika ko mélanger kombo na biso makambo ba games makambo na etali bagolwa te bosala makambo na bino pe boza na deuxième date na bino na évolution ni bokomela ngo pe bozoyo bati boka keno bagolwa concert tu to betaka wera beta na nini na Didas Arena abeta combien abeta sur 3K est-ce que tu to loba to kipa ngota to kipa ngota to beta ngo karati siko ezaka kanini lokwa bino bosangana ba spiritage bazaba ngo 18 personnes car staff héritier bosangana ba nani na ba wario contre ba golwa etali bino bosala makambo na bino lokola bino boluka bino kaka ba bêtise bo finga bato makambo etali biso te bolongola biso ndela makambo ba games bolongola biso ka beta 3 femme nani Ken Piana tika chide to ye ba pegolo ngana chite
bolongola bagulwa na makambo ba games po eza bagulwa moko toyoki ba osala ba live bazwi games batie non ken piana so moto biso kelo bagulwa basa makambo ba games etali biso babomana papa juna na kuna biso so simine fere nde toye. Ok, ndeko na mono komi komo na osogi mwana roi bordir merci pour na argument no opesi bato ba otala biso aba bazoba te ba comprendre oyo ozali. Tu sais kozala fan ya musicien c'est bien bon mais na ba genre ya ba live net ya ba boye tant ozo mata ndeko eza conseil na opesa yo ko mataka na ndenga ba loyenge te omoni ba o ba vandia eza presse ken piana za presse nene aza presse ngana za presse mais tant ozo mata yeba ke tozo na ba argument o bimisi awa excusez nga nande amabete ata mwana école primaire akobimisa argument ya bongo te de au lobby et l'au côté depuis au bandaki ti au silisi au lobby ata et l'au côté non s'il te plaît au lobby to katate au lobby to katate au lobby to katate au lobby te tika frère au lobby to katate je la kasi yoka nazoya nasiso lobate ndeko yoka kasi ndeko yoka ndeko tika mutu moko moka les méchants s'il te plaît ndeko tango lobaki mutu mo akataki ote nga pe nando souffrir au mati personnellement pour nanga ba qualité otangi koma nene ya te ya kente ya les méchants te kaya ngande ovandelaki tika nga kasina loba pets ngasko na lobi na oboy na makamu nyonso lobi wana soki yo olinga ngana loba ndenge yo zo loba wana na loba bongo te me yeba ke mutama yela comprendre que o lobi ate loko moko te depuis o mataki o lobi sans argument o metika ba loba ti yo ana besoin de débat o mati po sa désordre tika débat et continuer moko yo mati po sa yo tango lobi batu musu bavandi kimia meton ba banba loba il faut ça désordre pourquoi tika batu ba loba au lobby et loko mon côté du début jusqu'à la fin et eza jar ya batu ya boende bozo yo sa musique na biso Sony sans argument idée mon pertinent ezate ou à soutenir artiste au bandi ke bakali depuis Kinshasa yo ebanga depuis Kinshasa ken piano to ndoza ni na Kinshasa nga d'abord na mwana barumbu zando ezalaka yo ba biso ke no mwana barumbu nostu na barumbu nde bana barumbu bazala na barumbu na bala na carence ya basket na jean et na Kinshasa na yebana batu balana ba meso na biyema vanda na nunye yo ka batu baluba yo vanda frère ngana kokota na débat na ya terre à terre te tikanga na oloba solo kanta na osa débat na po o zoasoi o kanta na osa débat na te mena otalisa yo na barumbu déjà ken piana na ndosa ne be mission na Kinshasa nga bakala vana ya poto na zalade na Kinshasa na sala komo na ngana Kinshasa na ye nango poto donc déjà na Kinshasa tuna batu nyonso soki osala de mwa komona yo ozala mutu okoki la 50 € te 100 € te okoki la basket te okoki la jean te nene azala na Chine nana batu nanga bala na Chine wana nana ba Dani Shandu nana ba Fule Lukisu de mamba olata pona nga longola yango wana chena na part olobi ke Koffi memanga poto oui je reconnais Koffi mta memanga poto bona boyango de ke Koffi memanga poto te Koffi mta memanga poto yo ba yebisaki yo que ceux qui ont chroniqueur pro-musicien, événement n'est so sala, il faut andokinde. Non. Okende te. Okende te. Bon, soyez disponible. Malembe. Soyez disponibilité et permettre okende te au salandeni. Il faut qu'il kaka. Non. Et ça par rapport à disponibilité. Quand tu donnes un exemple net que Ferré, Bakalia Saïla et campagne à déstabilisation. Frère, laisse-moi te dire ceci. Au moningai, naza attaché de presse à Ouata. Tant naza attaché de presse à Ouata, naebi ba règlement mamba musique ou le kayo. Tant Ouata beta y concerne na Dôme de Paris et cela qui va ING. Critique ou salamaki, naebi ba chroniqueur pro ou basala y critique wana. Tant on peut faire un petit concert naie, on a aussi des idées, tu repères ça na idée. Nga pancha na ngai façon na nga na omoni la makamisa façon na bino bo omoni la makamite tant ki ba fan. Nga naza chroniqueur to andenge mokote. Wane eza ba argument moko oboyaga na yango pona ko créer des ordres pona ko sunga musique te ngana yaga na ba argument pona ko sunga musique
On comprend. Yo tango zoloba lelo oyo yo mamba fali. Mais biso nyonso to bazoba te tozomona. Tozomona mamba fali que bato bazokota yango mingi. Eza ba wera sonique te. Tala lelo ndenge ozomanke wera respect. Ozo se prétendre fan ya ferré. Mais ozo lobake wera beti concert na Adidas Arena 3000 personnes. Frère, so tali bien. Est-ce que ça remarqué respect? Ils ont remarqué respect. Yoka. Mais yoka kasite. Ozo sala débat to solo là. Pardon, non. Ozo sala débat to solo là. Est-ce que ils ont remarqué respect? Ozo sala débat to solo là. So tali bien na concert wana ozala gite? Tena tuni yo zalaki. Ils ont remarqué respect. Tena tuni yo zalaki na concert Adidas Arena. Tena tuni kaka okokete tete. Yo zalaki na concert wana. Yo zalaki wana. Yo zalaki wana. Te yo zalaki wana. Ozalaki. Makali to yebiti. Tena yo yebi nini? Bakali, siko ya fiero banoko ya fiero banoko Adidas Arena eza wapi? Adidas Arena eza wapi? Fere tena tuni yo. Omoni boloba makamu mususu na loyenge yaya yoka poto eza savote silaka te okoya poto. Adidas Arena eza wapi? Adidas Arena eza wapi? Na tuni yo. Adidas Arena eza wapi? Omoni bino batu bozo bomba makamba misiki na yebi place ya ING zali na yebi bongo yo yebi Adidas esapi koyeba na place ça les a et oyebi te nozo loba 3000 zela est-ce que yebi ça zela malembe oyebi capacité ya Adidas Arena zela na combien de places configuration na yango non tena tuni yoka Eza combien? 9000, yoka eza 9000 sont débordés comme 9500. Wana yo. Mais c'est ça le problème. Wana ndoki mais soko yebi te. Mais c'est ça le problème. Bon parce que il y a combien? Eza oui. Non yoka, il se trouve dans quelle ville? Il se trouve dans quelle ville? Bakali, ils ont bien négé eza na 9000 sont débordés comme 9500. Est-ce que Ndeko yoka. Ndeko yoka. Kokima kokota na débat te pose na parole défensive o kanza kozo gagner nana besoin ta gagner te ponga na ngala de Bakali yo kana selo moko tango zo loba tango na yebi na net ma mwana kuma ba configuration ba salle place déjà située ya faire au pesa qui est que zaki na producteur ferré oui oui il y a des choses qui yoka frère yoka Omoni nga Bakali, yoka nga Bakali na yuselo moko. Nga Bakali, je suis pour tous les musiciens. Nga Bakali na sala promotion ya double. Ya double. Olingo la concert à Kofi, l'anniversaire à Kofi olingo zala. So olingo loba pe osala pe Kofi promotion po. Net makambo la kutu na loba yango. Makambo na loba yango plusieurs fois na besoin na ngote. Na loba. To sa débat na yote, o loba ki tika ba loba. To sa débat na yote. Quel piano kange micro? Non, ça débat na yote. Non, ça débat na yote tika ba loba. Sur le terrain, na kinda sur le terrain. Yo za na ki sa poto da savote un jour ou ya o comprendre ma réalité belé. Tika la fan, tika nga na solana. Compréhension on a yebeli makambo. Pardon, yoka nazana kinya mais oh là là mais oza yoka mon bordure zo pesa mamso ba chiffre ke mutu bo asali boy nazana ba preuve nazana ba source na ngai ozo on prend nazana ba source na parce que tango zo lo ba Bakali wana lelo yo lo ba na Bakali bongo mais mamso lobi yo to kumisa ki Bakali tango moni ke mamso bakala comme naître azo servir yo pour intérêt na ote oko baluka na yo à tout moment ça ne me dérange pas moi le plus important pour moi et que na sunga ba musicien na biso nyos tout basala makambo ekende bien pour moi c'est ça olo baki bakala za mutaboy bakali ba sommer na 500 euros yo moni bakala na ana carence ana posa à 500 euros yo moni bakala ana souffrance à 500 euros oyebi no bakalite olo bano esengyo loba italio ngana kuna te 500 euros et suis sanga mutute pour dépenser na sala na moi 500 euros koute a maman na folar on s'en prend de temps obeta lisolo ke bakali ba kosombe pour na 500 euros na kina wapi et puis mi senna nango o nyoso tala mamso za na live a kosomba na 500 euros na kina wapi nana besoin 500 euros ba monga mikemi et puis nana besoin ya mbongo
nana besoin ya mbongo wana epesa melanga ite na minute oyo to sola lisolo ya Gims na Fally musicalement parlant toza contre batu o bazo finga ba para ya Gims toza contre batu bazo finga ba para ya Fally toza contre batu bazo finga ba para ya ba musicien nyonso bazo bima en dehors ya musique yango ndete to na besoin na yango mais comme bino tellement ba jara batu net ba bino o matina live ya boye ozana argumenté ozo linga o profiter na likambo kute talibino te net na makambo pena boy yo okomata po loba net nini po oza fan la matina yoki ndoti kombo ya bagolo yango na matina recadrer que non na po nga na se na yoki dezo bandike bagolo yango na bo andike tika bakali longola munoko na yo na kombo ya bagolo ki bazana makambo ba games na fanzo te bazali po yo moko tango mati bazana kati net yo moko na exemple banani masana kati yo exemple net yo moko pena mama exemple ide yo kinga na lobela ngo wapi oui net wapi omoni net yo moko exemple ya makasi ya kosakarate ya mwana yoka na wasa deba na yo te nga na pesi mnoka conseil wana c'est à prendre ou à laisser na contre binote na problème na binote na lobika ke bozana événement ya munene boluka bosomba ba billet eza nanu bosomba ba billet pona kosunga musicien na biso c'est très important botika ba débat inutile boya ko matawana yo ko loba bakali yo kutuboy bo nga beta musique ngam na beta concert bo sala ba live po batu baso bo sensibiliser batu nde to sala pona ba Didas Arena tombo matana ba live net ya boye talibino kutute na tikalo mona ba spiritas ba matite ba wengemen ba matite ba kofifite ba matite kabino net yo peno matelini mais o matelini po bana ba chroniqueur pro bino poser une question na posote c'est là net ba chroniqueur pro bino ba chroniqueur pro bino bazo vendre la combo ya Fally na Gims mais ba lobela ba kama ferete ba chroniqueur siko yo konta wabike yo koma pro héritier koma pro Fally osangana ba MS siko to lobani net ba zela net bino pena bana droit ya kopekisa ngaso iconique mo ataka bino ngana sola na ete na ndenge na droit ya kopekisa voilà siko moi siko yo linga net yo boyo chronique ya moni era loba boyo za chronique ngana no ngaza boyo za chronique yo na yo bibo tena tuni yo za chroniqueur tena tuni yo za nan yo za skona am Gims gone yo za nan Gims yo za nan na bibo yo za nan na tuni yo za nan tiani kombo ya ba sécurité lokwa basangana ba wa yo za na okosi bozoko kande bozoko ka chaleur te bozolinga bo profiter na chaleur tala yoka chaleur ni na profiter azobeta concert a munene za mukete Frère azobeta concert munene Fally azobeta double stade de France eza be événement tala bo se focaliser na événement na bino eza ya bien mais bo sa ba rando na bino bo bimisa biso ba golo est-ce que na ta bonga bakali na rando mais siko oyeko s'adresser ba golo ta ke nali po ba golo ba koti na kati te tant que chroniqueur na droit koloba ouais chroniqueur ba golo te oza chroniqueur ba wa chroniqueur muso eza la ba golo ba ebisa ke chroniqueur muso eza la ba golo oza ba wario ni muto pesa ba information kuno za biso te bolinga inde bakali ando take ka Fally ko tant que bakala sala ba wana te c'est ça le problème ba jena bino moi ce que l'on la tangi ko que non quel pardon nabi ko zoka quel pardon supprimer les méchants na habité eza live les méchants za kwa Nicolo ko supprimer te tika nani baolo ba ko melonde ko kitsa wali ko wana ko kitsa ete omoni toza franc toza clair mais papa nene azelana no nene azelana yonga mwana mbokene eloko ezoboma moto nyonso azo défendre fere aza bozotia ordre Ken omoni eza boye zela yo loba ki bakali alobi zela yo loba ki bakali alobi c'est anga pena loba le mal avec vous les Gaulois besoin na argumenter au monde besoin na argumenter
parce que boyaka makamna bino boche comme ba faire égolate mais ba benga oni ba communicateur na bino mutu bazokota makambu ya fali batu fali ba kotisi bino te ba communicateur na bino mutu bazokota makambu ya fali na Gims bino kutunga na chef na Gims te taka bokoma ti ba fali ya aya donc tant bokoma bo Gims bolika bo diemba la pona papa janana mais tant bokoma ka ba fali ya aya bon matisse na aya bocha aya na basima ba panel na bino c'était pourquoi boza na ba argumenté ba wario ba na ba argument ni ouais fali abeti arena liboso a Gims eza argument fali azobeta double stade de France Gims no abeta double stade de France te eza argument Gims abeta stade de France libo bata Gims bakoya bakobake mais Gims pa beta stade de France libo so fali biso bata fali pe boyo ba fali azobeta double stade de France Gims abeta moko bata Gims pa bakobake Gims abeti 5 jours na arena bino bozate bino na bwana na kata ba Adidas donc oyo eza makambo banjoko bino bobete la tolo na bino 40 000 places ou 20 000 places au bozui soki botondisi yango so ngaze bino bagolwa nde ba warrior basali sold out ya stade de France na 1 mois un refait bosa sold out ya arena wana oto incapable de yosa yango tisiko na place na bino na place oyo kota na débat stérile po débat oyo bino ba profiter nango te ba warrior ba profiter yango nini Gims a moi na poto moi na France fallait ko beta stade de France na France et ça quoi bango pe biso pe to komina to ta maloba loba e ma ba wara ba za maloba nini ba wara ba dala maloba Gims ko beta stade de martyr te otondi sango te impossible mais fali asali sold out na stade de France ata ya moko wana fali asali sold out Gims au stade de martyr moko soldité. Donc, il y a qui s'est dit, bah, on va dans maloba. Bino, Zela, frère, Zela. Bino, héros. Nanou, bon, ça dit même pas 4, même pas un quart. Il y a eu arena. Bah, communicateur na bino. Bah, ça m'a cassé, bon, ça a un quart. Bino, bon, ça qui bat tout, ça, bon, ça qui parle de dignité. Ça, bon, ça va tout, bon, c'est respectable. Si vraiment, bon, ça va tout, bon, linga faire égola. Il fait qu'il faut ça sold out, na so peut sold out. Attends 3 jours. What to get all back. Faire qu'on attend 2 jours. C'est l'eau. T'as sollicité Tika Loba. Ah, moi, Tika la mère, alors. T'as tes règles ou quoi? T'as tes pulsions féminines ou quoi? T'es malade. Là, ouais, je détends toi, Hugo. Non, même pas un cas, il va billet. Bon, n'a bien, la musique. On va dire, on appelle, Papa Juna na azaka ajmona na ba Covid. To say la Covid ba analyse ati mambo libane na sinzit. Le papa Juna na a musicien. So pas to bi to che to longole ke papa Gims. Pour to chepe ka fali pe moi ne pas beta musique. Faire rigolo pe moi no beta musique. Chance faire gros sourire le ba comme peut quoi ba Gims ou pas. So to bi to che papa Juna na musicien. To bi to classer ka ne to classer fali, ne to classer Kofi. Pour to classer ba Kofi ba wera ba jibe. Bazaka balanda na kana papa Juna Jana nati. So bito classer bango fali à l'équipe papa Juna Jana na musique, na âge, na respect, na papa, na biso abokulaka. To pese lokumu, to pese mpifo. Mais la musique il fallait à l'équipe. Donc tu as la discussion ça na papa Juna Jana na. Tu as la discussion, tu as ko boya to boya papa Juna wana medete. Wana na 5e race, toi na biloko to boya papa Juna Jana na. Poso bata lwambo bazato tongi to boya bango bata lwambo bata madilu kunde madilu akufa so to bito boya madilu lelo bata madilu boya ba madilu motema ebeta na ba fete nyonso ba congolais atoza nani na fete na bino yaka magali ebeta bata madilu ba bima ba oloba papa Juna na musique oloba te na musique papa Juna aozane loko oloba na falite on tika pena oloba te on tika pena oloba te sollicité c'est la silisa va poser dans douche si ton sang attendez si ton sang il est froid va te poser dans Tika ya silisa nene ya sollicité Tika va te poser dans ta baignoire avec l'eau chaude